elengi asa kotikalaka ase balonde yangoyo nani amérita beta penalty bino moko bopona ministre nini aza capable otokotiela ya beta vous comprendre jaka moko naboyi orge naboyi na sifflet je totikeli yango bango awa mpe mutambasi azazo balayaya bayaya mutambasi azongi fallait kaka kweya na kwei te sikoyo alesi comprendre ke lopare jusqu'au bal ba na lokolo kanda wana sikoyo kozala nde nini mutambe balo yango oyo basolo bana kisasa bakobeta kuluna po esila po tosala nini bafoto po esila po tosala nini estce mituna réponse tokoyoka yango na kati ya émission na bino oza ebela kolanda ase le descendant prophète Kimbangu le petit fils de Kuku Pemba basolo ezaka moko na baidéologie tokoloba nini mbote te me toyoka bayimboka bamelo mpe kopesika matese banditi balo yango oyo. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. La Fondation Maloua totonga moka na biso. Awa yo makambo lukies kokokoka. Boze ebele mbote papa. Talaka kamera kuna komo nani? Komo na ngai bienvenue Kuku Pemba. Komo na ngwana kobanga ngote. Sikoyo yoka na biso komo nanga. Le descendant prophète Kimbangu le petit fils de Kuku Pemba. Ngai yo. Le petit fils na ngai. Toke sikoyo. Ah mais pour mettre pepele. Ndeko nanga. Po kulune sila. Ya liboso toko sala nini? Po boso to sila. Toko sala neti na komo. Na maleme masa o sila place moko donki o mingambo. Na mingambo tenga ko mingambo te. Asa be mingambo te. Tala ala kuna. Maleme ba zwanga. Anga mungongo ndembe sala. OK, c'est bon. Oni kuluna. Kuluna za na ba quartier. To bo sala nde base. Base ba base na mnobolo barate bo sala base na sens nini. Bo kuluna vide. Bo na quartier. Ezaka na ba veni. Chaque avenue là la chef à quartier, la chef avenue. Moi chef avenue là ça na. O les gars na yebi et les gars qui boye. Bazonga mama na se. Beaucoup ne vidéo na fona la ça bazonga na se. Moi micro po ba yoka. Bazonga na se. Ba banda na ba chef avenue. Po chef avenue ayebi na avenue na ngato za na autant de maisons. Alors on rapport on appelle na chef à quartier. Chef à quartier bito na autant d'avenues. Très bien. Vous comprenez? Chef à quartier, mais on a commune. Dans la commune, on a couru sur l'aide de Likambo, on a sens nini. Pour ceux qui chef à venir, on est na baba na yo. Autant que cité batu, on a te pour koye baba. Mais chef à venir, il banda kunya sorti. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Pour que nous musique te na venir renseigner, il y a coupé sa information chef à venir. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Chef à venir a coupé sa information. Na chef à quartier qui na balabala na nga kuune sala mesika tel batu ba sala ngo bana tel. Nie. Donc na minute. Et puis so bazui bana wana eza te bazui bango ndoko na kona bengi babinisi. Yo lingi britande la terre esprit akanyama. Te wana sikoyo a changer boule o violation ba makambe belé kende faux. Chef a venu a repérer cette information, chef a quartier mais on a recherché ye bazui bana na laisse makambe vide. Wana liboso ami bale po boso to sila kasi. O mona mutala mugi na tongo bera ndenge tina hotela se wo abwaki salite. Ko eza nini? Omoni ba police ba kangaka baka. Ba police ba kangaka. Très bien. Ba bomangonga. Donc monika mutu yoga te ya kopa ngwana ngala ka musika te. So monika mutu na cantine te ka ndibo zuye monga ngwana. Très bien. Match vidéo. Donc mutu pesa bango kopa. Mutu ko linga so ko na terrasse te. Ko so ka beti boye ba zuye. Esili. To ka mula ite papa mutu ya sala mais place on sala les actes bongo ça. Ballon yango yo na ba ministre ni na mérita beta penalty. Attention pour n'importe qui ta beta penalty. Pas à côté ministre ndé na bonne polémique. Il y a polémique te le peuple s'exprime te ya. C'est là na expliquer le comment bobo. Tala oza ko na beta ba mo kwa. Ke yo pona kombo soko otanga pe kombo tanga na yo. Soki po ministre dans l'obika penalty kaka. Nga parti na nga eza en opposition. Opposition hein. Dototika. Bona bomba tenga za nga muta madidi na bomba no te. Ya po muta. Do madidi abeta penalty. Kasio chai. Yo vetele zine bobo ya muta. Totika makamwana. Wala ye. Totika makamwana. Ya po muta ya makamu ya lobi. Ngala biso muta minga madidi. Ngala na likamute. Katikati kaka. Boze bela Hollandati. Merci ya. Moi mbote na mwamba mibale misa. Mbote ga za kana mwasana na bana ngisi. Olela bango fort.
jour. Masalaka moulaïté. La Leli. Si que belé, boulot mon a comme chauffeur. Ingénieur, Ya solo. a comme chauffeur, ingénieur. Match Sili. Toko bagase koba match Sili na te tant que na sifflette. Pio bana Congo boza na bino pio. Masolo neza kotombo te papa. Mbote Mamuke. Comment nani? Monsieur Guigui Mbakana. Merci beaucoup, monsieur Didier. Guigui, merci. Tolingi toyeba po kulune sila na ville province na biso ya Kinshasa. OK. Tobo soto sila tokoka ko appliquer méthode nini? Merci beaucoup pour la question. Vraiment. Premièrement pour kulune sila ezali problème il y a base des familles. Donc base famille. OK. Famille ceux qui famille et là quoi relier ezali. Que là c'est ezali. Très bien. Bana baza bien contrôler na ndaku ida okende libanda rozala te soki bana ba okende libanda parce que na ndaku eloko ezate bana baki otana na balabala or balabala ezana na bana te bana ba la fin de la rue alors mentalité ya libanda malila libanda comportement libanda ezomema bakotsa maboko na baposha bato basimambeli mais de l'autre côté ceux qui l'appelle l'état a failli mopanzi wana revenir bien zate l'état ce qu'on fait ba mesure oyo kosenga pour que bana baza bakuluna baza la rééduquer nga naza na piste de solution za moko service national ba financer en makasi donc service national ba financer en makasi OK général Kabouy kunenga sa musala kuna bazwa siko une base de service national ba créer ngo na Kasai ba tie ngo na Bandundu ba tie ngo na Chikap to na ba province nyonso très bien ba tie bana na bazozwa bakenda kotravailler kuna mais siko ba voter loi na parlement so bakangi mwana aza kuluna bien o aza na ba nzela ya nyamu très bien batindi ye mbala moko kuna ki osala musala ole bakende basambisi bango kema ba voter ka loi mbala moko parce que eko permettre to récupérer bana wana na ba domaine mususu do lingi système akanyama te système akanyama eko résoudre des problèmes mais résoudre des problèmes nyonso tout très bien comment ni oko boma lelo ebongo lobby très bien bongo lobby comment dire que eza solution peut-être malonga te solution ya malonga pour na récupérer bana wana ezali kozwa bango ko réinsérer bango na ba travaux forcés c'est-à-dire au lieu de penser bango ba yekola musala na pendant 10 ans kota ayekoli musala tanga robima abimi une formation tout le loqueno à la facilitation mambetu ya kolesa mosi na bana ba chinois o ba ya mingi zaka ce sont des prisonniers chinois très bien bakangi bango batini bango na mboka mo bakosala ba travaux forcés moi rémunération nga ozonga moi bagage esprit échanger et to récupérer bon soto po si la kasi qu'est-ce qu'il faut nga za mwana na botemi na bandana nga na mwana bandana tongo biso ezalaka service oyo ezalaki ya bopeto oyo ya hygiène on a contrôler chaque parcelle nga za mwana bandana botemi na bisengo na lunzadi 13 donc bayaki soki baye bakuti bino wese eza salite boza na poubelle te bakangi papa na bino bakenda ye donc lingi basala système wana contrôle eza na baavenue et l'État a acha ba poubelle publique oyo simbaka kaka te baluka place batia yango siko chaque rue chef d'avenue ba contrôlaka ba parcelle po aza na poubelle esika obwaka te na ndaku balandela yango ba prime eza ba mande musu ba mbongo ekota pa l'État ngo wana ti donc taxe ba futi ba montant moko boya bien ezokende na qu'est-ce l'État trésor public voilà bazobongisa banzela mususu makamso oleka malamu moi mbote na moi mibale misato bon na opesaka ba condoléances na IPP Kubulana un grand frère à moi tika yibiso je crois to kala mingi ta vendredi enterrement et courage na bana na ngai eza baza malamu nzamba kosu mes condoléances na famille na yo ballon yango yo na ministre nini yo Monique azo travailler bien DG nini azo sala musala kitoko na vision chef de l'état pour bana mboka lo ba se retrouver otoko pesa ballon pour beta penalty pour asende mutata mola na ballon bon côté ba ministre na osenga ba ministre be baza koni penza te à part Jean-Pierre Liao son excellence yé côté wana so bo pesier ballon soka beti misato tous les trois ekota donc yo poni Liao abeta penalty na bien te na to mona na te mais tu que musala o sala et pas va fonctionner pour nga fonctionner tu va fonctionner ne va au CP là très bien et c'est que ya malamu ezali merci beaucoup je vous en Lias son excellence monsieur Liao
asaza na muninga te ndeko alobi kaka keno ballon oyo kobeta penalty wana ye moto alobi biso te kongo eza biso nyonso na esprit ya mbote liaka mpe talaka mpe bao baza pembeni na yo mutu moko ayembaka ke serikali nango kilo keba na karma ezalaka existaka ava yo ozala esika wana natangi kombo na yo te bakulutu moko mpe balekaka soki totangi bakombo na bango lelo histoire efase na kati ya mboka oyo masolo eza ebele ya kosolola mpo bosoto esila eza esenga nini mpo kuluna esila qu'est-ce qu'il faut fo tosala nini masolo yango wana te yo linga ye nini gouverneur nini ya province nazo travaille bien oyo tokopesa balo mpo beta penalty général nini PDG nini to DG nini recteur nini bekole nini libota nini même na mabota pesa important to solo lango ti petit nanga tora kala te oyebiga ozonga bande touche pesa mwa maele kitoko ne elengi courage santo simba musalati landaka lokola bakulutu yoyebiga masolo ndenge yali atakale simba mbote ndeko oui mbote kusala mwa muke komo nani komo na ndeko de Elvis oui nila tuna mutuna moko po kuluna esila na ville province na biso po bosoto esila tokosala neti nini alors d'après ngai po kuluna esila na mboka na biso esika kaka ba mikonzi na biso batia volonté po to mona ke policier azalaki nde moto azali koyede population yazalaki garde civile mais policier akomi okopena bakuluna okuta ke na basociété musu bakangi policier batie na kati na prison après 2 jours policier kuluna na bimi kali meme kuna wana akomi soso ba crime soso kati na mboka c'est-à-dire que ba policier na biso bakomi okopena na kuluna ngai moko na bike eloko wana tado kendaki église ana mombele tobika kosona pasteur biloko na mbele kosona kana biso ba policier bakangi biso ça qui va demander ba mikanda to pe ba carte électeur ba tuntu loko mote or ke liboso ba tinde ba kuna liboso bango ba posa na sima donc kuluna na police ba loko moko alors moi qui makambo ici là ezati très bien et c'est que ba ko ba tia volonté tango ba kangi moto o azali criminel o azali gafe mabe il faut ba punir moto wa de façon que o atike sima ba ke ba sa suma be wana te mais ba comme comprendre ba kuluna moi que kuluna ici là ezati en plus makambo ta salité pour ici là na mboka et c'est une bâtie la volonté le jour à samedi. Au coup de policiers avec des calculs qui chaque samedi à son salaire na mesa abat. Donc ça service na bangoté. Mais c'est que donc tout le gouvernement a établi tout faire instaurer système ya ba poubelle. Ba chez ba poubelle donc na chaque arrêt bâti poubelle de façon que tant mutameli mai na ye asisi comme la mai azu bocal et wanto sachet aboa ki na kati na poubelle wana. A partir yango pas à peine à contrôle. Tant moi mutasimi bocal aboa ki na barabara to aboa ki na terrasse il faut pas landela mutu wana. Mais tant ba mona ka mutazuma asumi jina ye ameli aboa ka pembeni boye ba la réalité c'est que comme continuer. C'est que donc to ba que gouvernement na biso azo a rigueur dans les jours à samedi. Bas surveiller ba policier o ba ole kanaka ko ça contrôle ya jour à samedi wana basa musala te. Bas ka salaire batina poche mais musala o ba eli yango basa te. Ndia partenaire wana c'est que salté continue na mboka. OK. Mambo tena mami bale misatu. OK, vraiment na pesi mbote ya ministre ya biso ya justice. Alors ça musala très bien. Voilà, tuna moko nani a mérité ko beta penalty na ba ministre. Alors d'après ngai ndina omona moto do mérité musala quand même que justice. Yenda ça musala bien. Mais batikane mutema bien ça musala bien. Azeko évolue bien. Merci beaucoup. OK, nga pepe sibino merci. Vraiment. Tozoko bagase ko babande ko ba oponaka mutamba justice, ministre de justice a gagné nan. Yenda mérité beta penalty. Tolo baibelete bobiga masolo ndenge yaliti. Tokoba. Mbote ndeko. Mbote. Comment on pousse ma muke? Comment on a Dani Mansana. Ah monsieur Dani. En tant que Kinois, tonto yeba, toi na demi tuna pour kulune sila ya liboso toko sala neti nini. Méthode ni toko ka ko appliquer, ya mi balé po boso to sila na Congo. To na ville na biso Kinshasa, toko appliquer comment? Application ni bako appliquer bango. Maloba mboka wayo. Nde si ko na kuluna ko sila na. Tala caméra voilà. Kulune sila na Congo eza eza ko pona ba continuer biso de ba mita mabe. Ba continuer mita mabe. Ba mita mabe ba cash puisque so ba tie même ba moyen pour na sport na biso peta msukune ko sila. Puisque majorité ba kuluna ba sportif. À un moment on a bêta balle ma caille siro na caractère grand judoka, grand boxeur,
Viana soit bête par coup KO. Donc majorité bakulu ce sont des sportifs. Oui, majorité ba jogo, ba boxeur, ba basketteur, majorité. Ya solo ba maître oui. OK. La majorité ça ba c'est pas moyen na sport na biso, betam susu, kulu ici. Comme vous avez dit na comme foot na ça payer. Vous avez ta deuxième division tam ça bon côté. Première division tam ça azoare mon là lâcher bango. Ada même matin na téléphone mon côté bien ata moi fait ni matin le moment longa na ngote. Chombo bezate. Bien foutu a été comprendre. Ah que de beta balé botine arana ngote. Fa bamba kecha kewa moyen beti mais so ba tiba moyen na sport na biso. Kapo na football, na sport union en général. Ma discipline nyonso. Très bien. Pour na secteur pour ici. La comme on que na pas le bunda kuna ke na balé ba futa ngai. Na ke bunda na compétition na gagner bimi. Muto abima a soutenir na ke musika. Très bien. Toi pour ici là. Pour la salité vraiment. Pour la salité penza après la pluie les bons temps mais qui ça mauvais temps. Et ça penza mauvais temps. Vraiment. Et c'est là pour que ça poubelle publique. OK. Poubelle publique puisque so muta meliji moi OK au bois qui on puisque ba luka moyen ya rolongola ngo c'est ba tianga bongo e va na ngo wana ba longola ngote ba terrasse na biso ça boucher so mbule beti ya mai. Gouvernement na biso le gouverneur a ville tour penza na yebité. Le gouvernement toureux. Zéro penza. Non, ta ministre mon côté a Robert penalty. Nesi ministre Robert penalty. Que ça va coster Mutamba. Donc Mutamba numéro 1. Il y a des penalty. Il y a solo wana. Moi mbote na moi mi balé misak. Na pe Simoti na fa imansana mobimba. Pe Simoti na collecte na ngano swata la ngai. Simoti na bana Pascal Nyonso bana Changu. Merci. Bana Changu na pesi bino asa pesi bino mbote merci ndeko na nga pesi bino mbote ndeko lobike. Pour kulune sila il faut ba discipline gouvernement et cha ba mbongo na ngwa je. Ba judo, basket, handball nyonso. Bocheka mbongo nje ba petit ba ozonga na rai. Mutaotenga maozala te. Ayo lo ba suso lobike no. Bo soto sila ezaka ke yonanga moi idéologie. Na ebite to koloba nini? Na suka film aloba ke Mutamba betaka appel nati. Ya Mutamba. Ya Mutambe. Ta magambo luka. Na loba trotte. Boze belet. Toko bagase gokoba. Mbote mama. Mbote papa. Comment on a dit? Kombo nanga Rite Lusambo. Ah, Rite Lusambo. Oui. Ah, maman Lusambo. Elle a napeka yo. Maman Mutuna en tant que maman Moboti. Pour kuluna esila. Toko kaki méthode ni bat bakoka ko appliquer. Yami balé zali po bosoto esila na ville province na biso. Ya Kinshasa toko sala netini. Papa pona kuluna esila. Mosenga kaka na bakonja mboka na biso. Très bien. Bakonja mboka na biso nde balandela. Kuluna eza makasi. Kuluna pendia ya kuluna eza makasi papa. Batu baola la pongite. Neti na Kinshasa. Mutu alela esu pongite. Mutu akomi il faut abima aluka. Transport passe peut-être que akobanda koya makolo na makolo on atanga zoya akutani na bango na nzela. Akokoza na moi 10 000 francs na yebi ke 10 000 francs na bombi eke kosunga ta bana. Mais akutani na kuluna botoli. Kuluna kati. Siko toko vivre ndenge nini bosoto. Eloko na yina loba su ya bosoto. Bosoto eza biso moko mututo otia salite. Mais na biso moko wana il faut pe balandelango l'état pe landelango. L'état landelango. Eloko epe bisa eta bosoto. Eza chassé. Eza ba pidon oya ya ba mai to melaka oyo. Yango echa bosoto. Papier ekoki kozona ngo mai epoli esili, mais chassé epolaka te. Bidon epolaka te papa. Donc ça veut dire que faut hollandais la paix entreprise aux sala ba biloko wana. Oyo sala ba biloko wana. Oyo sala ba biloko wana pona Kinshasa ezala soin. Très bien. Amoni to mona ba pays mususu pauvre mais biso moko su to sala sous des autres to bebisa, il faut to sala to tia soin mais biso moko su to bebisa. OK. Papa. Vraiment. Moi mbote na moi ba o bazotala yo. Bon, napesi nano mbote na maman abotanga mama Ani Lusambo. OK. Napesi susu mbote na ya nanga Julie Kitengi na Paris. Napesi mbote, napesi bami, ba camarades nyonso to ba otalanga. Napesi bino bye bye. Tozoko bagase goko ba bandeko bazolo ba Kinshasa po ebongezaka yo. Ndeko muso alobi ke fo pena plika ndela donc application penza. Obuka notenga mi bakangi yo. Bapesa kopo wana pa ba Paul Yang, Paul Chung. Ya biso sikoyo.
yo bika masolo ngo mais tant ba pesa bino cop ezala ndenga bien toloba nini nana obeta ballon nana obeta penalty pebi nakamwa to ki chasse mo soro yebite fano kangono ka muno kwa kinwa bula kaye bagamaye bagate ouais na lobela bino kinwa kanisa ke koyeba eza kobeta likopite na loba nini est-ce que bomona simananga te yeyo ya boyi na makambo na yebite ape lengeti akosimba pe mwana nsemi akosimba ngo peti me ya simbite makasi ka nini na mutu mwana mukembe soko fongoli ka chapeau longoli chapeau libandide bandi ko bino courage est-ce que kozala pe te ya pusana ko pusana micro yango mbote pusana susu komo nani Alphonse lobamo makasi ndeko Alphonse uzoteka nateka nakotunu na mutuna moko est-ce que so kuta dana bakulu na pe babotolo mbongo babotanga déjà mbongo na biloko et ça l'a mis combien de fois deux fois sikoyo po esila tokosala neti nini lobamo makasi wale bavandisa bango bato wana batika makambo ya kikuluna fo bavandisa bango batika kikuluna wana conseil ya ndeko Alphonse apesi siko po bosoto esila kasi ndenge ozoteka boye moto azwi asombi sachet ya yaourt na yo après sikoyo ameli yango bokango bosoto nde kosila ndenge nini abwaka koto mosusu abwaki yango na nzela bato bazoleka oumela lishasa combien de mbula bodi banda 10e mois au 9e mois banda 10e mois au 9e mois ndeko alobi banda 10e mois au 9e mois faut comprendre moi mbote na moi mibale misato mbote na opesa nani mbote mbote na opesa bao bazolanda yo bazolanda na si opesa mbote ça va na comprendre ka bo comprendre ndeko ebi kaka merci OK merci beaucoup goteka malamu ndeko faut pas comprendre par rapport yo ebi kaka epesa mela mutu tout atele maliboso ya on a benga ngo pouvoir ba jeter awa pena ba jeter soko yebi ko loba to ko telema awa te na ningi na loba boye soko yebi wana mbanga te awa ko telema te asaza na makambu na ye idéologie na ye yango yo mula yebi kaka o papa Africa yo mama Africa waka moko ba ebelete Espiritu Santos lomolo tokokoma opesela ngai yabe mbote bisikaza bana nyonso yabe ndembo na se nani akobeta penalty toyebi te maître bilifo abeta pe wana box na ngani numéro 1 fo abeta pe bali aniati pene koti wo masolo ezala nango toujours carré burgumestre nini yango akobeta penalty musala ni azosala ballon yango yo émission na bino yango bolanda biso oyebi kaka à suivre. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation ezali Fondation Maloua osalisa ba Congolais match à 20 la asaza pe na droit koloba ya kopesela makambu nanga ndende yango yawa pouvoir d'achat pouvoir à makambu tu nkento ya bienzo ya ngolo ekokutaka na esika oyo na boyi nazala double sim ariko kofere esko zoyoka ngo na kwe moi maele na mituna ka eske papa Jean esko zoyoka mwana ba nyonso ba sala pe ba courage lo kwa ngana apesa bino kwa mbote ba mekano na biso ba pembeni mututu na nzinzi na pesa pe ka mbote apa important kaka bana kisasa balobi ke kuluna po éviter application ezaka moko bopeto pe kota na ville province na biso Kinshasa application ezaka moko na ebisaka batu boye kisasa po kumba yango fo zala mutu moko ya vision sa vision 0 sur 10 toana makila wana ya biso makila pene yango makila ya bese ya wenge muzika BCBG génération wenge yeyo mbanga fo ezala toujours tokoyebaka nde makambo ndenge ezaleli population bapesela par rapport babike non nani akobeta penalty babi mutamba
kosa mutamba mérité beta penalty bongo ba ministre batikali maître Kinkela na peso mbote bisikoza malgré qu'on a kati kabino zola na o mwa na yo mbote aturo muninga maître Billy Maluwa mon boss toujours idéologie ça idéologie elenda kilo bravo biga masolo nenge zali batulume wazalendo na peso pe mbote bisikoza malgré ata mwa mai ya pambo pesa ACT mais faut banda pesa ngaka mai nazolo baboye tout ce pays ici bas Carmen Zalaka kubasadilanga kubadilanga nga nazo bisabino kaka ke no masolo fo Zalaka bakoto baponi mutambanga te balobi ke to sola siko bien balobi boye ndembo zala na se to tende mona set to lo ba eso ebelete yanga pe foga na pesa gambote fona bandati FM TV na la robeta penalty na kati ya fondation na robeta penalty ko welela te na robeta ngala wapona maître Billy Maluwa fabeta viena nga poli viena nga poli fabeta Jean Alobake bacha perita beta penalty na fifi bokoka bosa musala bien yebiga masolo nenge zali sujet du jour ezalaga ke kuluna peut vider il faut quoi qui ça peut comme abopeto faut multiplication ya maile biso to ko appliquer bumba musala ozana ngo ya Kishasa na ebisaka ke bayo baya babeta banzadi barata ba penalty mais ballon yango est-ce que si baponi yo na ebite bapona ka mutamba beta penalty bon na ebi pourquoi pas bapona mutamba beta penalty na ebite bango ne bazwa bozala ke bela olanda émission na bino mbote mingi na mobos Billy Maluwa force tranquille to kitana ballon voilà mobos Billy Maluwa force tranquille o petit na yo mwana yeyo mwana pena masolo yeyo boze bela rolandanga na bayini nanga pe na pesika mbote enok mafuka solo la bien na yaya o AC so buka no zo rouge solo la bien petit na ngai association de bétonistes et simbami na yemei wa simbi bâton de commandement Chibi Chabu Michel Chimbai yayo yango wana Welandi CG secrétaire général ya kati ya association yebika Kaluzo Fwamba musala kitoko nelengi boutique yebika boutique junior petit nanga parle la moi mabanga tikaka to pese la kaka esala peka mwajara mbote na yo merci na bino nyonso bozolandanga na bao nyonso basimbi équipe technique detemu ya petit nanga le bukabu ya misapipe pembelepe Santos musala yokoba na sepeli pena na musala kitoko na komi peka fierté yo na woza double sim nga pena na woza double sim nga talanga bien na woza ma double sim aussi mimoko drapeau RDC telema na o telemat match vidéo